Bana Nzambe Mbote, Zama Pambola Bino, les évangélistes prophète Claude Kapundu Alessa, centre de réveil spirituel. Na zone ngana informé bino ke tokozala na mululu munene na fikini ya Saint-Saint na papa na molimo pasteur Kabamba Chuza na église mobimba na batu nyonso oyo bakoya pe kolia Saint-Saint epegisami na mutu te ezali repas na Jésus-Christ tokozala biso nyonso kuna de façon ke zamba sunga tolia Saint-Saint. Importance ya Saint-Saint eza nini? Na dit que Saint-Saint eza prise définition. Nazozonga mwa moke na Égypte ntango Moïse abandaki kobunda mpona kobimisa bana Nzambe na kati ya bowumbu asalaki 9 miracle mobimba ya minene minene bino moko boyebi eye kokóma na suka ke Pharaon azalaki kaka incrédule na suka wana nde Nzambe ye moko alobi te nga moko na kwagir nde ekosala sikoyo ke ange ya Nzambe akiti eza Nzambe ye moko akiti alobi bokolia agneau wana bokolia yango entre deux soirs etango bino bokolia yango kotoyo bokamati makila wana botie na lenton ngai moko na koleka na camp ya banguna na bino mpona koextermine bango koboma bana nyonso ya liboso esalamaki ndenge wana yango nde Pharaon abangaki de façon ke atika bana Israel bakende wana nazolinga nazongisa bino kana nsima ke na Matthieu 26 namonaki Jésus-Christ avant ye kutu apesa nzoto na ye asalaki symbolique akamati pain sans levain na vin et puis apesi badisciple na ye mpona koyebisa bango ke oyo bino bozolia ezali nzoto na nga vin oyo bino bokomela ekozala makila na nga ezali alliance oyo nazosala donc Saint-Saint ezali alliance oyo moto azosala na Nzambe Israël bana Israël na kati Égypte malgré que Pharaon azalaki na motema makasi makambo nyonso Moïse asalaki mais Nzambe ye moko ayekoloba bokolia agneau moko na deux soirs etango bokamata makila botie na malenton nga na koleka mpona koextermine kosala de façon ke Pharaon atika bino bokende etango makambo yango esalemaki Pharaon alelaki mboka mobimba balelaki baégyptien batikaki bana Nzambe bakende donc plus définition oyo toza nango peut-être ososambela mais ntango ozolia Saint-Saint no ndenge moko originalité nango ya Saint-Saint olie mpenza makila ya Jésus-Christ omeli makila ya Jésus-Christ olie mpe mosuni na ye na ndenge ya alliance na ndenge ya concentration na kati ya bapriere Nzambe akosala makambo mosusu oyo moko osalaki esimbaki te tika Nzambe apambola bino nazobenga bino nyonso boya na Saint-Saint ekosalema ezali mpona biso bana centre de réveil c'est normal mais ezali mpona bakretien nyonso peut-être olie Saint-Saint mais yaka nano soki Nzambe asali grâce ke oye okose présenter koza pasteur olakisi kame mpe koza pasteur place ezali mpe bakote soki tiofandi de façon ke olanda mpe mate ya Saint-Saint olia mpe Saint-Saint ensemble na biso te Nzambe apambola bino merci.